ngana ya kana kumela pa ya blandini ngumba nambela kana ngawa oh wana hapo bikala ti wana basara kana mwati na yipike nanto nani Moise Antoine Matata wana kuna baprofa dipana na mwana ajeje ya kimbangu wateka kabana kimbangu na mambili na kwe wana ateka na yewana ajeje ateka mituka watapoto basomba ke paina hii nana yake na kumela pa ya blandini anakipikia blandini ngumba blandini ya mwasa kitoko ya pembe ko ule sana bari na hiyo nengi wale bungu hii hapo bikala yo kumara basi ikuma na unka kabisa hii ya telefoni kei bat masaria wewe hii gai yana kupira keida yo merci ah pale jongo liko ponga ne a jili soirée et promesse à mais fallait qu'on benga Rachel Moussaou bo sura na ye bo planifier bo ba neni to so la babo wana kotika na tindit tala Rachel Moussaou la canadienne promesse à merci balance on a un mystique uvanje tare uvanje njongo uvanje uyiba kateka ntende papa ababanda kusala misala na tongwa uko kupepa wese uswati ukombula nani ukombula lupango te so deja uvanje yo uvanje batu bazumona gaga ukola ukota kama musala butu uzongi tongo moiza makasi webi dari na travailler no butu no le zonga fatigue fona lala webi no te pourquoi na mugi no héros webi ça na pepa wese boss ay ulukanga yawo taite boss mubanji nani mubanji yo mutu no wana za mutu mo asunga nga mingi sokuna yebise na mbongo simate atinda boss mubanji mara bulogu to lo bana Michel Mukenge Chai ou bien Jérémy Kalala ou bien Richard Nzadi papa bonjour yo ebisana on va kala bossa kala va bino kala soga ba pesi mbongo semuli kota uliaka te ya po mite semuli la sika ine mtakala nengo yobe ke uzuki nukusala mwa ile na famia mwa sali kama ti fieri tie ukumu kuboya mbongo ya boss mubanji ape na ko maparati responsable bigini on kota chez la personne babu ziko tala santé oyuzana ngubo famille bakutala pena bon ana mbongo itusenga ke boy na place yuza bawo kabula pe mbongo ndambo papa lukulu bote mwana kitoko wale to be balance oh be bana wa ta Richard Nzadi papa bonjour to be bana na yi nga to be bana na problème te nga privé kaka ba yiba ke biloko itusenga na coutumier oy famille mobile biso za bataba ndo bagi misili zanga te bandindi papa mikungu papa nga mama sanga kilelo ba yeba DJ ba sala wana ba DJ da kaza ba sala wana yobi sanga biloko mikungu papa wana biloko coutumier wana te wana coutumier ibo Claude Munjami na mama na Mersane da belle alambela yo bandindi ngaje ikayo oya kishu wana olia yo mo oui yem talamba ke yo bena do yo ko 23 zela ngala bima yo solia shuko yo ukende na muti fukati papa ote na okata muti papa na okata ote ba longo lo itemi banteni tiga yese comme moi je batenda ga boy ilelo petona na pesa ba chomo bakana balanga ba bien na okata chu ngamu kutata na yo na susali la kon mais téléphone
ozopesa na mwasi bilo asika wana bakulata biloko ikokana ngani ya mwasi ngata bilo amikia bilo milaini ba bilo bakala kala akulata nani Bonjour papa. Bonjour. Bonjour mon amour. Ça va? Ndenge nani? Papa. Vous père ça. Maman déjà kufa. Voilà. Nana papa dilelu. Voilà. Oye dilelu. Bana na ka nesoni. Toi, yebi comme griffe yebi comme là. Papa. Ya lambo. Jibe. Ngako dizo wana wotiko. Mama bakiti ezalate yo akabo. Oh boya, na boya, notaka loboko. Ma plainte. Vous devez m'appeler vidéo ezala Rachel Moussa wa mona. Moye wapi. Adore ni kwanzie ba mona, nje nga ba mona. Oma ili bala yo. Batu ba kusepe. Ba ulu ba penya ba mabala ile kana ngoma ili balo yi. Te oyi za fen. Esolo ya. Mamba ngaza kana pashe. Ngai tata na ngata kufa mama. Ah. Papa bete na ngali solo moni ngai. Ah ouais. Ubota mwanangeza kipasi. Bayiba mama nzela. Oh. Papa. Papa. Nzela ngafande obeta bloga bayiba mama nzela. Bayiba mama nzela. Ah bo bandali alinga bandali. Papa ninga bota mana braza. Tango bayibi mama nzela ali. Papa nanga ye ubota mana kisasa. Yamu mona ka pasho itone ni kisasa. Po bayiba mama nzela. Sulu bayiba ka mama nzela te. Mbele hawa. Ah, comment vous allez pas se boiter? Bébé to sende. Papa o me nini kasi? Nga? Vous y vivez déjà les. Ah, on ça là, ça non. Bon, comme ça, vous aussi ça nga bana ko sala musala. D'accord. Non, tikelo. Non, tikelo. Non, ciao na. Merci. Comme ça na silise. Papa. Bakasa wana oyo kwe na manga ba voisin wana ko yebisa bango te poso wana ke kuna ezala mabe ezala mabe makasi ba voisin oyo bango basa batu ya parti mususu nga pe parti mususu so ina déclarer ngana bango. OK ezo ke na ngana mususu bon vous prenez bien la chambre papa vous prenez la chambre chombo ngo yango vous prenez la chambre chombo ya kano chérie banga maman na ngana obilo poto obilo kos changer lo pochette bani po ça propre chérie ko sa te mbai na nebi no pesa hotel bi na ngai obilo poto ça mon chéri maman na papa papa na déjà c'est bon déjà OK c'est bon pour ça on lobby le va peut-être à 10h confirmé 10h nini 10h musika c'est la blomo ba 17h 18h climat ba nini après on a fait kota cop na so OK on connaît ce programme tout ça on va 17h parce qu'on a 23h pour ko yebi na yebi cop yo sala na yebi makambo siko bongo le ko amta singa ki wana o pesa nga ngote tu vas te parler yo za la kabo ya to tukina na mama tata usali boy moni na munoko mboka na biso balubi ufuiri tefugiri moni mama ndenge tutambulilaka na mukiri ubenjele tutambulilaka okumona soso ya mubali azutambula tia kama takalukora zutia boy tio kumona kulula mwasi soso mubali tia banda kulanda soso ya mwasi alanda yibaka place soso ya mwasi abimilaka te bon tangu soso mobali atali nono ndenge nini ngana yiba place mwasi abimilaka te isengeli ngafuna yiba place mwasi abimilaka ndio moni biso lelo tuye tukamati makolo ngana zali soso ya papa ya mkono mais soso ya mwana ndio tuye na ye longo tuyiba place soso ya mwasi ataka nini abimilaka ndio place tumoni soso ya mwasi abimilaka wata malobomboka jabino merci papa azane pe musika te aza musika te tukutuna ndio tusola soki ya sisa ngape na kamati malobale na tuni bo papa za bien azate papa kufi winani mama bulimbise likamute papa aza musika te
soso mobali ayebi esika nini soso ya mwasi abimira esika soso ya mwasi abimiraka yango oyo. Merci. Siko ngai natali gauche natali droite namoni kaka yo papa moto ye bongo mama aza te. Voilà, ukomi place ngai na zali. Sala mama tusali boy. Madame Oyangai azana voyage. Madame azana voyage. Bobette Munjamina. Azana Afrique du Sud. Nde umoni ngamo kutatalo libina sala nini? Na ya. Banokupe bazwi contre tambe bakusala nini? Bakuyata tukukoma makambo ya sali. Ndio kumona libota nyaso meme mama na ye akuya bango se bakuya ibongo tawo yo tuni na ngambo na ngai bongo waya yo pe papa na moni te oya nga papa za musika ta azali uzomona ye akukoma azali awo ngai nde sengo na nga na sepeli po tubotaka bana lobi bana basani basalisa biso uzana raison izate kekende tindika zongisa oyo nde lukumu na valeur nde yango oyo aza musika te. Shida yaza mwana na ngabe yeyo yangai yaza mwana yeyo bongo tato bongo papa yo mwana oboti uboti tukaishi tukokana bango mibale lipaze nende kuna ye balandani na oya ye aye kuluka oyo toye kukoma tande oyo nde kuna ye shida na mutuna ngabo oyo nazumeleza maji te Gene makanisa ke musika ya papa ete wutu teme papa bima osome la gene alo bien osome la gene aba bonjour mama papa motura mine buzoluka yeyo bon merci mama bisolo baka batate ba mama nguba tute minzeke tuka aya ya futura matonduma moni mama na sepeli ya liboso pona isengu pendenge buyambi biso mwene biso place utielu konu oya nga papa na bango ye biso tukoma presse na suka papa ye bon isa problème te ndenge bino mulatisi oye bino mwana ngape oye nga mwana keli maba mona yo kasi telema amona mubali papa mona mubali yosi kuvandi oyo ngapi mwana yeyu na banza lukula pi papa ye amona mubali amwana yeyu bukilo na yo mufoteli mama mona bango bateli miso ye mama oya biso atelemaki mubimba bwana papa na banza papa lukulo yaji na yo na retard ngandi papa mutuna boti mubali papa nsalambi oyo yoka nga ngamu natalaka ancien président ya UDPS na limete na 10e mairie ngai kasi meme na nini na PMI nazalaka cofondateur ya PMI soyoka balobaka PMI jouer gagner nzembo wana ngambu tuna na yimba yango abo ngai pe nazaka yo tubetera mayaula na njoto ni kama mayaula bongo bokilongo so ekangi leza na yebi na kompwe na action tubetera baba yaula wana mayaula oya shezu wera vite na beti mayaula ke putu tata na ye mukasala kike yalu ngona menga ya yeba ni sikoyo na mayaula mwana na ye ada mayaula nango bato ango pe kuzokumisa kumsabazana bango disete bakufa ukeni ndengi deja tata yikoba mwana yo papa saba makama yaula tulekina biso wana baninga tubetera mubali ngana teba bina vita wana ngana mayaula tso kutia babini chuma yaula kasi sema ngana kutia sebe yana vita omani macho ya kushe muta travail macho wana ngai mor yoka ngai yeyo ngweza yoki yoki kuma kama yaya ndengai oyo nani mwana tombora mutupenye uzala soni baba omani ye papa azalaka soni mwana papa tikana mnyuko maka mwana sala ngai
nasikati sana abeta ngai mabi mwana te oi bukilo ndeto abeta ngai mabi mama condition de uyebeli ewana abeta ngai mabi nano yogi mama mwana bato leta za kuboya bangu papa mwana bato leta kuboya bangu papa tata tusali boy papa tata tusali boy apana sala budu pesa na telefone moni makambo jojo solula papa iza makambo ya mwana biso nde babukilo tuye pona mwana ne yo mutaye pona mwana nani abala mo abala nani yo papa uzana problem na ye sikizeni utele manano naluye papa afatu solula tiba zolo ba papa zo mwana te outu kumele kamata bakichona kota kichona papa boka ne boliambo ya telefone ya boliambo abutu na telefone mwana nani afimbi sanga iba huyu abutu atasali ngai papa yo nani abutu le telefone makamba zolo biza solo botela telefone abutu na uti na pemi kukuta na baade ngana beta ka pemi ila course ya butu nocturne kwa bega nocturne naza kuzonga ale yi naza kusuba abutu ni telefone na beta ka pemi papa blandini watu nocturne lo bananu ya miso papa zu dekere so kuna ba lo bananu makamu papa zu lo masoko nguja ye solo bien masolo papa zu beta ye lukuta masolo lukuta papa kamata hiyo bima na kudibala na kudima ngote dibala ezalite na mwana yakubala mtu aboyeka ukubala yete ngwa kuna naluye papa ngai mwana salaka na boulangerie mwana kota ka butu azonga na tongo mwana yibele telefone wa na pesa ta mukambike na pesa kubali ya butu papa mukolo fimba kali boko baboteli yete dibale kalite lungwa kuna atende te dibale kalite shoni ukubala yete yonde kono musakulu shaku akundima mupyabu tala shoni pour zongi ce téléphone uyu yanga ka telefone yanga yangu nani yangu muli telefone muli udala nguni telefone nguni yangu mama nguni ngomba na ngombe kuta na gate ngombe kuta na mkiliza mke ayiba ka telefone basi anataka nikufu na mkongo wangu ile na papa pardon na yeb so iloko kwa ndugu yangu na distance kaka na ndugu kaka mo iloko mo kaka au kusema kaka umusika si papa moye nous sommes des animaux tout ça bat aujourd'hui animaux ndio nama tay basaba animaux na digana banya papa yonde uzali zera yoki singa déjà son yonde mutu uzali leader ya ndako lokola mwana zumsi telefone lokola boyi mwana na yo abala mwana na ngate bon to yo pona mwana otikana mwana zake upesa na mwachi na yonga na bale ye toke